Capage TV. Capage TV. Mais ben convenient ni ezala ya kusangisa basperme outina en tant que mo bongisi banzoto ya bato tanto oya ko sangisa nga za so ina oya nga 5 démons yo za na oya yo 5 tanto sangisi nga na comme na 10 yo po comme na 10 wana na oya ton Pierre tanto ye na ton Jean so ya za na oya ye 12 so ka za ngo 20 tanto sangisi plus ozo ça la rapport na bato différent plus ozo bakisa milimo sur le plan spirituel ngai moko na sala ka dosage nanga pour que mututango azomela azala rassuré et puis biloko nanga na sala on a ma pompe te na sala kana eau potable parce que bandeko ebele awa tout comme à l'étranger ba mela lisu ma pompe te alors pour pesa ba retour te na bimi ça rappelle mbongo nanga na sombi eau potable nde na sali bakis nanga après na pesa naza na débouche règle débouche règle wana ezaka kate pona ko déboucher règle ezozo en charge bato bazana problème ya règle douloureuse bato bazana ba problème ya ba règle ekatana bato bazana ba problème ya ba règle oyo élastique règle normalement ce que les beleza 5 jours mais au moins na kepe ba 12 15 jours débouche règle ezozo en charge bato pe bazana problème ya règle a régler ka lelo lobi esili débouche règle azos en charge babilo kwa na nyonso moi c'est pas ko ba mbali si mbale okokate obaki na tieyo soki yo moko okokate o expliquer ce qu'on ndenge obi ba mibali bakoka ko bakate parce que position o bazwelaka et permettre ba onte babaka okobaka il faut s'accroupir quand net ovandi na peau et ko permettre anus no efungwa mamuke alozwi kisi okotis mais so yo tie na ndenge ya lokolo ngozi lokota pata esimba te position nana no ba muscles attendus or ce que ngunzami ba muscles détendus anus c'est relâché yo zwi kisi obaki sala et ça rappelle la période moi so moi ça botia ça rapporter yo au privé ngo ba basi a kobota tonde pona ba médecin pour avoir au 45 jours bah oui baloba bongo parce que matrice ezana na C njoto no ezongite au mona mama za bébé un mois za na bébé zaza ya 2 semaines parce que njoto ezana moto c'est vrai que erreur moi ça takata mbale au mona kaka sauter mais ezana ba risque parce que ba couchement oyo elandanaka et pesa njoto moi si ko pemate et koli ça rappelle njoto moi si akoli ou soit njoto ezongite angengi lisute repos kaka il faut ko maîtriser kaka te oyembi ata osata ba acapella pour kuneza no ya kopema ti batanko. Salut Tata, j'espère que tu vas bien, moi ça va. C'est juste une petite vidéo pour te dire merci. Merci pour ta cure de Tétanga. Parce que j'étais en centre de formation, j'ai eu le Covid et j'étais obligé de rentrer à la maison pour pas contaminer les autres. Et quand je suis rentré, j'ai pris, maman elle m'a montré ton produit, Tétanga. Du coup, je l'ai pris pendant plusieurs jours. Et là, c'est le 5e jour, je me suis fait tester et je suis négatif. Parce que j'avais mal à la tête, j'avais tous les symptômes du Covid. Et là, ça va beaucoup mieux depuis que je prends ta cure. En tout cas, je te remercie énormément et je recommande à tout le monde de prendre le Tétanga. Vraiment tout le monde, même ceux qui n'ont pas eu le Covid. C'est très efficace, très très efficace. Merci Tata, je te fais des gros bisous. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo posao. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovona kalibana mboka polala na ba condition kitoko.
Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'Europe. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama be biloko ebungaka pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te Kongo ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na retour. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Fidèle internaute, bao nyonso balandaka biso, merci na ozana biso elongo, lelo tozana deux chaînes na biso, tozana deux caméras. Tu as la page télévision. Tu as nini makati. CM la nation puissante. Amen. Bon, s'abonner à CM la nation puissante. Et ça vraiment très bien. Et surtout pour nos produits nabino, makati moi brabio.
Naturel et bio. Naturel, hein? Donc, naza naturothérapeute. Naturothérapeute. Hey, yes. Merci en tout cas d'être passé. Na sepeli na makasi ndenge ozana biso lelo et puis na sepeli ndenge batu vraiment bakubanda ko s'abonner massivement na Capage télévision. To foute la ngotalo mingi pour na yo eza en gratuit pour les membres déjà à Capage télévision. Makati boni orientation émission o eza ki liboso auto tu koleka. Retour non ça va? Non, retour non ça va. Ça va vraiment parce que abonné na o baloba précisaka. Bien. Mbote maman Katina landa kiyo et pas Cynthia Capage. Donc oza na précision et bi que émission oyo non comment y ba client. Ceux qui va boire qui n'y sont vraiment oye baté alanda mais avantage y à côté non balobaka. Landa kiyo et pas Cynthia Capage. Nalanda que pas mutu na ngai. Mutu na nani? Cynthia Capage te mère. Bon on peut avoir facilité la tâche pour préciser. En tout cas, mbote mingi na bande kopé abonné à Cynthia Capage parce que bon précisaka. Na sepeli vraiment pour retour ezali communication ezali et puis to sukaka na masolote. Asali penza commande na ye, atindi biloko na ye, otindeli en agence. Merci Nabino pour la confiance wana. OK. Et ça langa bien, et ça langa vraiment bien. Merci. Makati ça la skoneli pour faciliter mutu na yo parce que normalement on a trop parce que on a besoin on a plan mingi ya yo. Ça la boy, o talanga même mingi on a fixé pas na yo. Ah d'accord. Pour faciliter. Merci d'abord on soit Zolanda biso maman a traité kana ba produit naturel. Nyoso, maladie nyoso zanango. Oza ana Kinshasa, oza libanda, olingi lobiko na yo, olembi mundele kisa mundele zo simba surtout pour melango trop. Osali nyonso na kisi ya mundele zo simba te. Okolobaki ya bango kuna bazalaka na dose te. Makati bato ebele babaka bino bozalaka na dose te. Okoyeba te kisi oyo faut melango combien de fois kisi oyo ekosila quand et ça la mandeni mpona bato ya tembe baolanda biso lelo. En tout cas pour na bato ya tembe to bato baza na doute. C'est vrai que peut-être ene na biso ou soit ba collègue nanga bazalaki na problème ya dosage. OK. Ngai vraiment eloko etalami dosage na ingrédients ezalaki lokola défi nanga parce que basala campagne ya bakisi ya bokoko mabe. OK. Et ça là que bato bazala na méfiance. Alors nga siko na zui faiblesse wana na commission au point fort nanga. OK. Nga naza chimiste te mais nakendaki kotanga par rapport il y a dosage. OK. Liboso nazaki ko benga ba chimiste non pas pour na bâtir nga ba produit chimique parce que nangaki ba dose nangeza à respecter. Le fait il y a ko benga bango c'est coûteux parce que à chaque fois il faut ça là, il faut baya et tout et révolta kinga nga moko na ke ko tanga na sali ba formation spéciale rien que pour na o etali dose. Yango au mona kanaba kisi ya bokoko la plupart ezaka ba pesi au bouteille. Émission mélange tongo poko oyebi composition te oyebi ingrédient te mais yo mo mona na bakisi nanga ba ingrédients eza détaillé dosage nanga eza bien défini attendenge na koma ko travailler na bato ebele po musala koma mo makasi mais ngai moko na sala ka dosage nanga pour que mututango azomela azala rassuré et puis biloko nanga na sala on a ma ya pompe te na sala kana eau potable parce que bandeko ebele awa tout comme à l'étranger ba mela lisu ma ya pompe te alors pour pesa ba retour te na bimi sara pe ambongo nanga na sombi eau potable nde na sali ba kisi nanga après na pesi. Maï vraiment ça bien traité. Oui, maïo est bien traité pour ils la te que diarrhée au koleka au lieu les diarrhée na quand il y a écoute malade bimisi oh yo comme les diarrhée pour maï est incompatible na libonté. Yangeza bon. Makati bato mususu pe ba komi bilo mususu pe sala ke muto azoli ebele estomac na butu ezokoma na ba acide ebele. Oui. Siko élimination ba acide pona yo oleto melaka kisi oyo ya ba estomac oyo ya mindele yo sala ndenge ni. En tout cas pona nga élimination ya acide eza en facile. Tanga bio kaka kokyo facilité élimination ya ba acide. Te tanga relaxant en sala la même chose. Likolo nango o eleki ya ofele mai. Sika maï ebele ako éliminer au mon appétit pourquoi ou qui peut bien ou la bien moni parce que nga na bela estomac moi tant moulai
Ok. Na mela ba kisi mindele ebele. Mais pendant que zo melozo ka bien. Ce ka okati 2-3 jours. 2-3 jours et ça là bon. Sikoyo na ye ko changer na habité na luka moyen mususu. Na komo mela biloko naturel avant madesu na ndoli ya susu te. OK. Pondu na liaka te, matembele loso na liaka te. Siko makembe loko na linga loko na kufa. Yango paside. Oh. Na habité o ekoko le ka ngesite. Tala pondu pa na biso na Équateur, pondu eza loko soso. Loko nyonso faut pondu eza. Siko na koma ko sala pona la bien. Il faut na lia ba 13 heures. Sinon, on y a pondu, 12-13 heures. Après midi, on a maï. Sinon, là, on l'a bien. Oui, ça va brûler, on va renvoyer rien. Mais si on y a on va partir à 17-18, si on là, la biso to là, 20, 21 heures, et au salaire. Mais si on y a avant, on met l'ima ébélé. Au moins, acidité, on est au kende, au là, non bien. Ok. C'est quoi ça na moi sans tabou et quand nango maman boza vraiment ya komi bongisa parce que émission eza mikolo eza émission ya banate. Balobi ba règle douloureuse et pas dans yo traitement ndengeni. Parce que eza le romelika moi qui se mondele au mona o douleur ba anti douleur romele kati mais mutu mususu au mona qui se mondele peso simbate. Voilà. On a yo ça pena ba kiso ekokio et atténuaka ba douleur ya baba ventre. Oui, naza na débouche règle. Débouche règle, on a ezaka te pour na ko déboucher règle. Les autres en charge bateau bazana problème il y a règle douloureuse. Bateau bazana ba problème il y a ba règle et katana. Bateau bazana ba problème il y a ba règle oyo élastique, règle normalement ce que les belés à 5 jours. Mais au moins a kepe ba 12-15 jours. OK. Débouche règle les autres en charge. Bateau pe bazana problème il y a règle à régler ka le lobby sili. Débouche règle, azos en charge, babilo kwana nyos. Si on sali cure non il y a 3 mois, tu n'auras plus le problème que à chaque règle il faut mettre ce qui paranine, il faut mettre ce qui siponine. Non, yango kaka eko recycler organisme na yo et zongi si on a ba date normale, règle no et zongi normal et puis bato bazana ba règle ba caillou na ba règle ba boum et zongi sango normal, règle zongi fluide et zongi normal. Débouche règle ne sala musa. Tout ça ba na miso pe ya mikier, ma kati au moins na lito yebisa ba pu. Parce que traitement wana yo sala ngondeni orientation za ndeni. Ata mikolo muso mona ambela matadi ya lito iswa kaka. En fait naza na plante moko kombo nango eza na ebi kombo nango na hébreu. Na ebi kombo nango na français. Eza batumba bo to fini mai. Okomi. Ils ont moins épaisseur, ils ont le col à moi. Au tiango, au baboli, on a moto, au tumbi, au fini maï. Moussou pour que finalement était à peine au baboli au tiekak. Chaleur ou anakaka, et quoi aspirer et puis et quoi atténuer douleur. Les bons minou au salon. Pour na minou, minou au nazo sala, ils ont minou ya. Minou, monsieur bazara ou tiakia. Bon, qui sinon vraiment, ils ont pour na ko soigner carie dentaire. Mais ils apprennent à prévenir. Na sens ni. Au moninga montal na va vie de belé. Parce que ils a na le maladie moko héréditaire. C'est presque dans toute ma famille batu ba belamine. Mais au monde ka batu bazana ba vide misusu kuteleki na yanga. Mais tant on a kozwa formule, c'était déjà trop tard ba mine c'est le sikoyo qui si wana fraîcheur à laine, ils ont prévenir yo pona ba sensibilité dentaire. Mino kokoza nango ya kotoboka mais et ça le sous-pacité. Ezate ke ebimisi nyama mino na ngana lo ba vérité pour muto zalate ke oloba nanga boy na chango na moni le côté. Yango ezapona ndenge wana. Au brosser nango zo brosser nango matin soir yango nde ko sala que et prévenir yo contre les caries et soigner yo ba mauvaise haleine et longo la sensibilité tant zo brosser makile zo bima ba pota pamba na munoko fraîcheur haleine nde sala makambo. OK. Donc continuer ka kitoko na sûr que bazo illustrer les biso ba produit à Makati parce que aye dans hôtel le lobo illustrer les biso déjà bon on a déjà table la biso avant on a des alaki na siré pe ça biso vraiment kitoko trop ba ben intime tous on a mambo kibo mwasi oui ben intime solution na eza ndenge ni
parce que misusu ezalaka okondisa osonzo olibanga pembe yo biloko wana ozala nango te. Bon, babiloko tokola yango na bauniversité nde yango naye monene mwa mingi te omoni libango so tutika ya pembo ekangaka jete. Non mais libanga nanga no toyebi ekanga ya minute etika olibela te après service olimateke ozaki na libanga somo. Donc pour ngai ben intime na ko pesa bandeko secret moko au lieu ozwa musala libanga lokuta eza biloko ya wana en fait eza ba biloko mo dépannage eza te ke o tika la bongo non eloko ekoki ko maintenir nzoto nao eza mai nanu mai kaka otosukola soko oza na ozosukola mai mpenza ntango ozozwa temps ya osukola nzoto nao réserve mpe ya mai mpona na se na biso basi mai d'abord ezopermettre que nzoto se raffermir deuxièmement eloko ezosala mpe tofungwama bitiatia bitiatia nde tolobaka boye ezongisa boye liboso basala nango jete yaya liboso oyo badizengi basombela yango lopango liboso oyo bato ya bilongi mogugu bakoma baplace ya likolo alors eza eloko osaka nango te eza nono trésor oyo ozwi avant obando senga avant obando zwa oza deya na eloko na omoko bijou penza. Alors il faut qu'on batte lango kotia ba bitiatia wana eza na ba conséquences ebele yango tomoni ba cancer ya utérus ekomi ebele likolo ya bitiatia kakao ben intime na yo salela nano mai kaka mai et puis eloko moko na koki koloba eza ai eza ingrédient naturel. Eza nango na ba conséquences te. Ai wana osalela ngo pe chaque été parce que tout excès nuit. Ai wana sorozui ai na yo otoboli. Rassure-toi que ce qui tonga ce cure dans na yo eza stérile. Otoboli okotisi na kati okoti ai okotisi ai batuta te ozamu kuna besoin tutate ya mubimbaka bongo toboli na chaleur na yo et obimisa ba jus wana eko désinfecter yo oza pe na besoin ai pesa roi moi pibi c'est oza na infection po yango eza antibiotique ya munene ai on te lia osoko kape moi ba mib yangwana aza pe etumba na makambo bapema ongai na oyo kaneti ko neti nini lia ai siko ovandi na ai wana osali na ngata ba 40 minutes so to exagérer 1 heure après obimisia ngai eza ba dépannage ya bon citron ai mokonzango citron eza pe la dépannage dépannage kaka yango na lobi citron na aigné leki ai mama bango nyonso ai aleki bango ya osakana te moni ndenge ezalaka na sisi barègle te nakende kotia bakisi oyo tobanda osomba ofona sikola nango 2 jours wana besoin nango te babiloko wana eza na basavon wana mpe ememaka bacancer zwa ai na yo osombi na wenze sikolaka bien salelo na ebiso wana opesanga raison yango sukolaka bekanga te ekanga te na nde esa nyonso ya eza ba dépannage likasu pe ka dépannage mais yo conseiller biso ka ai na conseiller bino ka ai likasu eza ba dépannage et puis eza ba biloko ya otia pamba te parce que na un mois okoki otiango ata mo 4 jours esi nango tiki ozeli mo lango ya pamba te et puis nzoto mpe so ezofungwama c'est que hémorroïde ezali hémorroïde ezali yango moni na ye na des témoignages tout eza témoignage ya vidéo tous en témoignage parce que tu as déjà 15e minute biso tous en témoignage et puis tu as na ipsi na sûr que bo sepela makasi bo ngande ba mituna bo po bokanga ba po ke koloba kuno makatsa etseb noni cha ai to boy yo mo mama mi bengela ko lingate papa talela yo mo mi bengela et ça la bien en tout cas yo kamatea batela pe bana parce que moi on a déjà comme déjà adolescente il faut yo ka pe matea po esuna
En tout cas, tous un témoignage et puis tous on va pour te concher. Salut Tata, j'espère que tu vas bien, moi ça va. C'est juste une petite vidéo pour te dire merci. Merci pour ta cure de Tetanga. Parce que j'étais en centre de formation, j'ai eu le Covid et j'étais obligé de rentrer à la maison pour pas contaminer les autres. Et quand je suis rentré, j'ai pris, maman elle m'a montré ton produit, Tetanga. Du coup, je l'ai pris pendant plusieurs jours. Et là, c'est le 5e jour, je me suis fait tester et je suis négatif. Parce que j'avais mal à la tête, j'avais tous les symptômes du Covid. Et là, ça va beaucoup mieux depuis que je prends ta cure. En tout cas, je te remercie énormément et je recommande à tout le monde de prendre le Tetanga. Vraiment tout le monde, même ceux qui n'ont pas eu le Covid. C'est très efficace, très très efficace. Merci Tata, je te fais des gros bisous. Papa, lobana ndenge oyaki na ndenge okomi siko. Vraiment na yeki pa ya mama kati na ikelemba 49 à 9 à 9 na commune ya Kalamu. Na yaki pena na santé moko ya désordre. Mais na bolingo na nkolo mama kati asuminga na bakisi pe nzamba tshelo boko na ye lelo oyo ndenge bozomona nga nakakoloba boye. Na tomi semene esengo ya makasi bandeko baza na mpasi baezite te baya vraiment na ngolu na nkolo mama kati na bakisi baza nango vraiment kosunga loba ndenge hémorroïde banda osala hémorroïde omaki nga mabe nazalaki kokoka kovanda te donc kobanda ntongo ti butu kolala na kolala kolia te komela kutu te mais lelo oyo nakomi kolia nabandi kovanda ta 4 ans du temps mpe nabandi kotambola ma longue distance nasepeli mpenza napesi nzambe merci mingi mpe mama kati toboko na nzambe ezala kati na ye amen. Témoignage ya mibale tokokota yango mama kati tomoni témoignage oyo mpona yo moko mo doctorat okoloba nini mo doctorat olobi nini mpona patient oyo nasengi papa merci mingi parce que c'est pas tout le monde au bayaka basala témoignage en vidéo. C'est ça. Baza mingi trop, ils sont trop réservés au bana bela qui soit ka voice. Mais papa lobi il faut pesa na salelo vidéo. Papa oyo aza na 78 ans. Abeli hémorroïde ça fait 3 ans. Azala ya kolala. Alia kate donc à peine ka sora alia il faut sanza azala kolala vanda raté atambola raté. Akenda kabinda pour batala ye makambo ya tolo parce que na pema échangea bo excusenga caméra comme on micro na pema échangea na pema échangea akanisa peut-être azana na maladie ya tolo parce que ma PKP mataki bon bakei kuna kabinda elokote akei pe ba hôpital moderne elokote akei pe sika bato nga pe na yoka na bakombo na mona bao minene eloko te siko na ngoluka ko nzamba pesanga papa na ye ayana camarade na ye na mwana na ye basimba ya osimba za pe papa ya mulaya ko kyoza ta ba 2 mètres de quoi camarade na nga oui basimbi ya osimba et pas nga pe na moi pauvre escalier na donc ba matisa papa na ye aoloba non, c'est normal, il a pas de sa glissante. Ah, d'accord. Alobi, sur alobi, faut paiement. Pour aux hommes, on a payé paiement. Naza un problème boye. Nalanda qui on a radio et puis nde konanga moko landa qui on a YouTube. Tant atindi numéro, natali na numéro on a zwa qui c'est le même numéro on a alobi. Nayana no. Bien on peut pas yamba yo moko. Nayana no awa natala soki rozandeni. En tout cas, naebisi papa na on a soigné hémorroïde à niveau T. Mais ton meka pour eloko ça ki ngana ko banga akeye pa batoto yo kaka penda na baradi. L'autre monde a appelé que on défait. Oh et simbi kuna teske yanga ko simba. Bon on a kotiska esprit na Bible de toutes les façons qui snanga le sang de Jésus à la place ngana ko kokate makila et ses relève. Vraiment. Na pesi papa na première cure. Ayoki mukie aeko bande la deuxième tant to banjo koma siko na suka ya deuxième papa na komi kolia akomi ko vanda akomo tambola ndenga yaki wana yaki ye moko ba compagnie ki était na saleli na régime alimentaire parce que sur allié mukia sandi lokola umela ki azoli ete so allié loka makasi azoka pasi na tolo na saleli mo potopoto to bana ko salela bana étoile bana basuki etela na saleli soya mbinzo yo mo posala na saleli formule pour
bakisi mpe eza makasi esenga lia soki olia te équilibre ekozala te nde nasaleli yango bakoma opesa ya omela yango na ntongo na midi na pokwa papa elongi efungwami ayaki mpenza fane nde yango moni asaleli nga témoignage wana merci beaucoup papa nzambe apambola yo vraiment esali vraiment bien oui esali en tout cas tokende yango bien ça fait combien des années déjà na mosala en tout cas na mosala oyo sur la voie publique boye nabimaki na mai 2019 na moment ya covid-19 odiembela ka lokwa covid etikala non au fait ngakutu nazaki pe na idée te que plus tard nakokai koleka na télé ndenge nakendaka otika évangéliste Michel Kutu na ba émission ngande natangaka bible sikoyo réalisateur na biso ye na mwasi na ye bazalaki na covid bazobanga kokende na ba quarantaine ngasko na memeli bango tetanga na pesi bango pona bamela tango bameli babiki atuninga bon point nini oleka na ba radio te na ba radio za cher na kokananga te habité na ndenge osunginga na pesi yo 1 mois oleka gratuit et puis après oye basoro continuer donc aventure nanga ya radio na TV et bandaki wana OK c'est bien alors bana nzambe nyoso pour soutenir mère et ça là vraiment kitoko trop donc nango vraiment bien siko na yoki moko lobaki ke batu susu pona ko freter et kende asko ndengeni aux équipe na yo to mutakotinda ka mbongo yo tindeli ba produit misusu pe bayaka bango moratini ndeko na ye asombeli ye akiotikela ye mususu pa oloba te naza na mutu te yo salaka nyonso nazwi baagent nanga bake kotika mususu pe oloba nalingi makambo nanga famille yeba te tala kaka tindelanga kaka na tindaka ezo dépendre na agence baagence mususu kutu na découvrir kaka au travers ba client te ngai yanga batika kuna na Willery na place tel nga pe na noter adresse ce qui est comme bien na comment proposer pe bato en tout cas naza na partenariat te na o etali frais mais ba place on na tindaka na KPS na tindaka na Lambert na tindaka na DHL na tindaka na Poste nde bazamo archaïque bilo musu baboya kani dans mingi DHL Lambert na KPS mais ba produit ya facilement ndo ba koza na ba place ba matite yaka oui ba produit yaka facilement mais mususu esengaka ngamo na kende neti ba produit lokola ya poison eza ba plante mususu okoki obuka ngo te avant 6 heures so obuki yango avant 6 heures obuki makasa pamba vertu na kati eza te tika bo mususu pe okoki obuka ngo te avant 18 heures siko il faut yo moko kende muto wana so tindi ya buka oyebi era buka kia lokola tipe dans la bikila mususu to na bikila zamba so buki ona air nango te obuki makasa pamba et ça est donc il faut respecter ba air nango yango moni esala se mutaye pour un problème à poison na yebisa ka pesanga 2 jours na kei pour il faut la kuna olali kuna ba Congo obuki ya o à 6 heures ozeli o à 18 heures après si mozwinzela ozongi yango moni mais sikoyo naza muto na bangaka nyoka kasi soki na kei na tiaka bangadiadia na babotini na banipo bakokaka solanga diadia te malgré naza na anti-venin mais j'ai une peur bleue ya banyoka anti-venin yo banti-poison banti-venin chez ça banti-pese banti-mbasu te mbasu nakoka bapota te mbasu sala te nakoka pota te donc comme déjà infirmière il faut coca. Non, l'examen elle était pas tapé à la coca. Mais faut coca. C'est bon yo yena ba. Na mona tata mwasi nanga kobotisa deux cousines nanga. Mais non coca te. Et bon ba pota libumo yo tala karata batindela ka. On ota na photo te ya. Mais yes. Et bon tala kana photo yo comme da docteur. Nem ça va kanga photo tindelanga. Ya boye na coca te. Okositana boye te ko tala pe mutabaluki a PCP dendo. Na coca ba pota te. Nga se pona ngai c'est que faut faire ce exercice. Ngai ce qui ezaki que règle toza obligé te. Non le étape mona sota période de règle. Na coca pota te, na coca makila te.
nayoka somo makila ngata ba vidéo ba ba kati mutu accident ça na ko kala ça il faut olenda nango déjà nayoka somo makasi na ko kati nga place accident na pusa la tete na tuna ka ba sa ndenge nini o batu bakufi mais na oyate donc wa ko se nzambe mole alendi oui alendi ça côté na ko kana mte. En tout cas, on a besoin que ce moment, la l'émission. Barasima. Toi qui es molo vers la fin, toi qui es vers Souka. Mais c'est quoi pour na Kobaka? Ba mi bali ne, pour pas mi bali nga Kobaka te. Ba ça la erreur. Ba mi bali. En fait, ba moi c'est pas Kobaka mbali. Si c'est mbali au kokate. Mobaki. Na tieyo, so yo moko au kokate o expliquer ce qu'on ndenge obi ba mi bali ba koka Kobaka te parce que position au bazuela ka et permettre ba on te babaka. Au Kobaka, il faut s'accroupir. Quand net ovandi na peau. Et ko permettre anus no efungwa mamuke alozwi kisi okotis. Mais so yo tie na ndenge ya lokolo ngozi lokota pata esimba te. Position non ba muscles attendus. Or ce que ngunzami ba muscles détendus, anus c'est que c'est relâché, yo zwi kisi au bac. Mais so tiango na modèle ya boye esimbate. Ok, na batu misu pour le baki oida pe bateau bazaki ba omo bazonga mobali normal que aboi. Te kobota vraiment dans une ensuite. Mais azongi quand même mobali côté les mapena no ezongi ya makasi ndenge za érection pe mais ndoto komi quand même côté les ma c'est molle mais a komi côté les ma ça lui donne de l'espérance ngabité faut continuer non na bakisi parce que t'as la temps yo Filibela. Musu se kufi libela. Kufi libela penda zali sur yo baby si penza nzoto ici. Oh maman le na solba ye mo azuvi na beta o mabeta. Vraiment. Oko ye bisepe ke o ye biseka na ndinga ko lendisa to. Na ndinga ko lendisa kaka ke to me kaponga na ndimaka na ngai eloko no kokate na o sote na kokate. O na sala rate na loba pe na resala te. Tala ka hôpital munene boye pe na kabo ya lobi o ezakana biso. E bo ngai sikoyo. Nabuka na te côté na seza yanga te na loba conscience est tranquillité ay ba monyo dimanche au modéré yawe c'est ça ok makati sko ba lobi sko ba mahim su ba bida tuna yo ba jeune fille pe bele ba tuna ba papa mpusu pe ba tuna yo siko ko balola o pesa na ngo courte yango pe fozo courte na kati bokoko na kati bokoko loba na moi si na opesa mwasi nini azana distrait makasi na téléphone lelo na opesa mwasi parce que oyebi que biso tante banda kola ba tante na biso banda opesa biso liboka moni soza no moke ba peso liboka ya pilipili obina mais liboka ekweya te biso to mona to sango lo kwa ba concours ya kwa ici yozio memi yango obina kamula gume liboke ko yate meto mokoli obi ba no former ngande pona boro yo on a rokyo la kisana ngai problème exact moi si moi mbalite. En tout cas, merci. Ce que tu as dit, on ndeti boye, mère. Ba misusu ba te belé sto na place ya maternité pour ba te belé ba na difficulté au bonga. Makas. Mutu soka uti ko bota eza passe pe no mona ke mère na ezo expliquer nyon c'est surtout ba jeune fille de loza ba la musu ba santé bon. Nyon ba l'exama elle. Voilà. Ce que comme ce que salé le monde muta fané. Moi ça fané. Ce que wana basi o ba uta la musu na ba couchement bongo. Il faut y pas na yo akoki obenga to ndenge nini. Akoki obenga oyebi ke nga na sala ba grande sœur na nga walenga mono na botaite. OK. Comment na kande basalaka na sala bango na kipe nga mona zui mwana na sembo na semboleli o mwana bimisataye oza idete na saleli wale ba kisa otongola ndako na yo dresser mwana. Na sala na noté na sala minka na famille na batani banda na sala noko EDP oui na kokyo ede na sukoli mwana na symbole mwana ye moko na salele bakisa ovandela bakisa komela bakisa kobaka babiloko pe mwasi a uchobota ifwali apo angenga kwa soki siko kolia ba eza na incompatibilité au mona mwasi a uchobota mezo kauka azo fungwa mate so monika kauka na abota kitazaki kitoko metanga boti na sepe baby ezala bongo
c'est moi ça tu bota na boya ongenga te c'est pesa ya obeba de soit à 8 ans à repoter soit à saleli ou à l'été soit à lier bien te biloko wana esala ki et ça rappelle la période moi so moi ça botia ça rapporter yo pour au privé ngo ba basi a ko bota tonde pour na ba médecin pour avoir au 45 jours bah oui baloba bongo parce que matrice ezana na C njoto no ezongite au mona maman za bébé un mois za na bébé aza zemi à 2 semaines. Parce que nous autres les années moto c'est vrai que moi ça takata mbale au mona kaka sauter mais ils ont un risque parce que accouchement o elandanaka et pesa nous autres moi si ko pe maté et koli ça rappelle nous autres moi si a koli ou soit nous autres zongité a ngengi lisouté et ça la bongo mais repos kaka il faut ko maîtriser kakate o yembi ata o sata ba acapella pour kuneza no ya kopema ti batanko ko yemba te ko sape acapella ko ke pe bana pete ba nga yo ka bongo te o bi ba ke ba yo ka te ba yo ka te to bomaka moto boaki kako zuka liste mais yo pe o ba ko c'est la paix abstinence. Abstinence, moi, si on s'est préservé, même c'est ça, c'est ça. On s'est préservé, tu check à moi, à capella, et permettre que tant yo vendu, on n'ait pas vendu au commandant bien, pour bander l'image. Ba marié msou o bazala msou ba trouble, ba marié msou ba ninga ba matea, ba invite à couper la matea ba ya ba marié na ba église, to ezanga ba projet noté hein. En tout cas, ba invité une fois, na pasteur mo parla nanga na radio. OK. Et bisinga yekuta zaina kishasa tabi nazo tinda yo na tinda numéro ya babenga muto azo secondenga okende toza na conférence moko tozolobela les jeunes filles et le mariage ozalata na intervention un jour moko na kenda na pesa pe matea. En tout cas, batu bazala qui vraiment édifié. Ton ba monenga ba monka ton réoté à batu boy. Ba ebitenga na blessé de guerre. Somo. Okola la kati. Na kola la kati. Ngamo na uta na mariage la bima, na yebi mo ba réalité ndambu et puis na musala o na komo sala na expérience on a vu na Jésus-Christ. Et ça là qui que na partager ba maman o bazala ki otala pe otala eso lo bani. Ba komo zo numéro. Ba komo zo numéro pe bandon zo ba note bazwaki donc na salango déjà 2 fois na église ya Libanda mais na biso moko na famille wana kutu eratarate ngamo pe na lobenga ona ba intervention nga ezo ya kalamite na ba université wando ko accompagner nga et en tout cas et ça la bien et ça la bien c'est parmi le projet oyo na linga ki na sala les jeunes filles comment se maintenir parce que bana basi mingi encadrement ezo zalaté et ezo zalaté ezalete voilà ezo kende ya osakana te baza na frontière te azoye ba danger ya eloko azo sala te donc yango eza parmi ba projet on alobaki que non ça pe un centre de formation moko pour apprendre aux filles ndambo nga na yebi comment se maintenir et puis aux femmes mariées comment être dans le mariage et en tout cas na yebi si o makapash mobali na nga toro alors tu étais où ma femme Indie, ok, na monon. Maga sela la c'est sur ma papier. Ok, ko suki ça. Vidéo moko ana moni on a celle on peut be mission belé na super intervention. Na peut so moni moi si jeune fille kaka a lo banana na ina tonja na 13h quand les mêmes jours on a tout spé là suna na ton Pierre na ba 15h na ba 18h na oto là na ton José en tout cas na lembi paysan comme ça là et na okokate. Ngana zero ce qu'on a contexte ya nzoto moko na kaka. Libulu moko wana kaka tolo bateke ba prostituer baza basité non baza ça na bango mais ben convénient ni ezala ya ko sangisa ba sperme outina en tant que mo bongisi banzoto ya bato. D'abord c'est OK nango sur le plan spirituel Bible ezoloba moi sina mobali soki basangani bakomi moto moko na plan spirituel yo za ba combat na yo ngapena na ba combat nanga toza na ba démon oku biso to contrôler te ba démon de poursuite de contrôle de filature de ceci de cela tant to ya ko sangisa nga za so ina o nga 5 démons yo za na o ya yo 5
tant to sangisi ngana comme na 10 yo po comme na 10 wana no ya ton Pierre tant to ye na ton Jean soki azana o ya 12 soki azana ngo 20 tant o sangisi plus ozo sala rapport na batu différent plus ozo bakisa milimo sur le plan spirituel si qu'on a o etali sur le plan physique boy nzoto moko bon nakoki omona ngo normal na mobali na nga naza mwasi ya libala mobali na nga alingi na CPC na tongo na midi na poko so naza na makasi ya osala ngo na osala mais sur le plan physique mutu na mutu aza na ba gène na ye mutu na mutu aza na ba maladie na ye et tango zo sangisa ba sperme bongo ba sperme mususu ekota ekausa vie ya bato ezali ba sperme ba relation mususu ekota mwana mwasi moko ayaka epa na nga Ils ont un problème à mauvaise haleine. Ok. Il y a un PC qui formule dans un sondé. Tu katani. Et si était. Même si il y a un problème spirituel. Ok. Na memaye pas évangéliste Miché. Azaki pe na séminaire à délivrance. Akenda kuna bondeli ponae. Habiter Seigneur oye sanga il faut yambola. Moi je suis na lobby nazara na ton Pierre moko yekuta ndo coucher na ngate ya ndo lo bakaka na yemba kaka c'est na yembi akatelinga ndo linga na bwa katena mela akatelinga okay mais depuis kana kabwana na ye c'est kana limi na bana basi bayoka ngangote c'est ka mwana mobali aye na sansa linganga munoko solo mona pesa kana lobby bomba mobali ko mochabo lobby obenga e oyambate lobby osaba oyambate yango na koma na tchakiso mabena zongs. Or c'était un problème spirituel. Ba sperme ebele ope pambola bato o komi kitoko sans que bota sans que nini ezali. Ope yaka etiki semence ya mabe e yibi yo étoile. Banda kara ye akenda yo vie beba. Biloko banda ozwa na pete comme difficile. Bato bazaka ko benga o bango mo ba bloka yo. Ezali. Donc il faut tous se prévenir. C'est vrai que fait batike la honte tinyo sauter de ya ebele batike ya bango banyoka. Pasteur moko akote en église na biso moi si batike la ya alingaka yango a salopelo tatikate loka ya tika ba état d'âme to ebani bilongi mais to ebani mitema te yango soko komi ko banga nzambe bilo mususu ndimo bima na yuma yo kutu pena ba jeune fille na ndimi na bimi na yuma parce que na yebi ke lobby na ngweza na ba conséquences lobby na obala na ozana posa na sepesa mbali nanga soki yo koti na libala o sepesa mbali na ote tina na ona libala ezani to okoti na libala okoko bota te pona elo mo sala ya 15 minutes mon te que écouter au vie 15 minutes est belé boya moi maintenant comme ça fait 15 minutes moi message était à moins que vous avez un problème à prostate à moins que vous avez un hémorroïde moi bana pe mabe babi faut naturel et moi mais en naturel les en naturel les en conséquence mais il faut écouter on dit on déjà bien ok cause à la thé aux mais pour la hémorroïde faut pas combien de coups pour la montre normal moi mobile normal Té problème ezalaka moi si ACP là nombre de coups ne veut rien dire so celle ka siko o éjaculer lobby to betika 2 minutes éjaculer après que beta tango que beti 4 4 on a ba séquence ni OK non au salande na CP là eza parti ya plaisir o les autres détendre les autres déstresser yo CP likuna ngapi na côté nanga na sepeli mais soki au salib na ba 12 coups mais nga se retrouver te siko tina na ngoni OK ils en sens OK donc il y a des questions souka fellation pe mo bébé ça peni makati ko lo bani pona est-ce que mon se fait ça là est-ce que attends on se faut ezalaka ezanenge moko ndenge biso ba ka sara biso to beba non na mibali pe ba beba nzamba yebi pourquoi atia moi sina mbali basangana parce que chaleur wana ezo protéger yo ba organe ezana kati ezali destiné ya koyamba eloko oyo yozo kotisa en même temps ça te protège ça me protège mais ce yozo salango bongo na dans les vides et belé ba koma ba impuissant sur le plan sexuel pour na ba fellation na ba masturbation et comme ça bango ba impuissant et comme ça bango na ba éjaculation précoce et comme ça bango na ba problème ya sperme parce que ozo salela ngo na ndenge fait ça maté nzamba zo bateta en sala ki bon alors ezaba bilo mo ya ba dépannage ya ba air moko ya ba de temps en temps ezate ke ngai pe apona mona il faut kaka
au baby sanzoto lobby au comme spectateur comme ramasseur de ballons baninga ba obete là on a terrain vraiment ok merci pour la loto qui a salutation banane en tout cas salutation na ngai na makas salutation na ngai na Kapach TV. Merci. Salutation na ngai na Lara Donna Afia pour l'assistance na bino. Merci mingi na évangéliste Michel Kouchou. Et Tobo Sanaki, oui que évangéliste Azaki empoisonné. Vraiment, na yo qui ont essayé bien temps. Oui. Peut-être tant il y a moko opé sur ba détail mais gloire à Dieu na banzela ba produit nanga na ça oui na traita qui est azongisko bien siko vraiment aza bien. Beaucoup ezapena ya obeba. Ya obeba makasi. Yango na pesio merci évangéliste Michel Kouchou pour notre soutien na ona musala nanga. Merci na famille Munga, famille Mukoka, famille Senga Mobino mutu bondima kozala ba kobai ya maison Chekati. Sans bino produit et bima la voie publique. Merci na équipe Mobimba ya maison Chekati pour la musala kitoko ngai na bino tozo koba kosala ensemble. Merci lisusu na famille Cursus Honorum de Lizipa, mes amis ingénieurs pour na ba partage na bino, pour na ba statut, pour na ba information nyoso bopesaka au sujet ya Nation puissante. Merci Nabino Bandeko Balandi. Pe ba abonné nyonso ya Kapach TV pour na soutien Nabino. Na sengi Nabino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na combo ya CM la Nation puissante. Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 012 na suka. Consultation nanga ezali na Ngaliema et puis na Matonge ezali 15 000 francs. Bino ba consommateur ya maison Chekati. Bo sala ndenge papa nanga auti ko sala azongi si témoignage. Bino obobika na ba produit ya maison Chekati, bo zongi sa ba témoignage po sunga bandeko bazolanda bino baza na même situation que bino baye ba ke na maison Chekati solution ezali. Soki koloye so azongi te ndenga na bino to monani mbala ya sima. Merci. Tamon engagé au policier. Non donc était. Donc on est ma casse. Ça va bien en tout cas. Merci. Ma Katina Assir déjà a clôturé, l'autre a clôturé quand on a des annonces et ça ils sont bien. Bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Benela du frère héritier Songolo. Comme à mon côté, une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Benela, que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Pisanga makasi Yesu. Oyebi banzela nanga natambolaka. Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya orphelin partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa mama ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso
tosaleli du début jusqu'à la fin aujourd'hui visa avec la possibilité à kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi à partir aéroport tologer yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozui diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basibe café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli au passeport ou etikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta développerie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement et orientation pour na bino ba étudiant soki okomi na destination fait entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle les KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo voyete teka ba pode bata chokote biso ba pode bata chokote oya baba to ba pembe olingi pembe ok mwindu olingi mwindu Ruth Beauté ayebisinga nazalaka place no zaka wana onga pena posetelenga na kie osalinga bien de singa Ruth bato batunanga pakolanga nini ozopakola nini mikolo na zao donc depuis na oti sida fo monte kana yindi mais na yindi te na pesi ko chocopo donc faisant ba produit Ruth Beauté ko savon noir quoi savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindu ti ba mwindu sala ngane zo longoza savon noir niki oui donc savon noir so ko salila ngo elongola ba biloko wana et nourrir peau voilà bato o bazana ba monike mabumu et sala ndenge bate yango ya Ruth Beauté zali ba yango chaque soir bato bazana ba bouton belé sala wana manjare o eza pona ba bouton eza pona nduta bazana ba nduta bo consulter Kapashula bo consulter Malika Manya boye kozwa ba produit et bato bazana kuna bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso ya ba fesse poye minene zali sika boye poitrine neti yo boye eza mibali musu alinga mwasi na mais goût na yeso ezaka mwasi poitrine za minene voilà lèvre ya mbebo neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose ba garçon en tout cas Ruth fa aider biso ba biloko ya mo edele ngalinga na mwindu bona za moi c'est mieux que na chelo côté na ba lèvre eza ba lèvre là montre les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. Rose parce que même ba jeune et belé ba quartier o ba kuma benda ba bemba ozo ni kota Pepsoda ziki si on bebo lo ba potentiel ba pota oyo golongolo perosize ki sote oyo eza okopakolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba journée mobimba ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngobo benga poitrine o mobali na wa mesa na solo nzoto na o solo nini oyo zo mesantia mobali c'est ça solo nini il faut tango na katikati ba nini moni ba lèvre na biso ase otia yango pene likolo na ngo wana c'est un inconvénient ça parce que c'est naturel tout pour na bolingo pour ba fille ebele balinga bolingo ba fille
ebele oyo omonaka mobali remorquage na mwa moko asala kokaka mbala moko te oyo asala kokaka deux fois te ntango tu papa yoka kogoute c'est ça baproduit ya rite beauté yango oyo toza nango déjà na marché oyo aza na besoin nango contacte kapashula ocontacte josman ya malika okozwa baproduit banimero na biso kaka oyo bayebi banimero na biso mais tokotia mpe nimero ya rite Capage TV. Capage TV.